Bonjour la famille, bonjour. Bon déjeuner dès ce matin, bande konanga. Bon déjeuner dès ce matin. Bonjour toute la famille sous les baobabs. Bon déjeuner dès ce matin. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, boboto bondeko. Nakatia mabota nabino, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte takas. Voilà, bande konanga. Shalom, naba homme de Dieu. Chantre de l'éternel, shalom, bisika bisubino. Voilà, to PCP, vraiment, salam alaikum. Na bande konapso, musulman. Yenge, na bundu dia Congo, na église ya PV à Longo. Boboto bondeko, na église catholique. Bonjour, bonjour. Na bande konanga témoin de Jéhovah, néo-apostolique, armée d'Isali, église Abima, MMA. Voilà, bino sont toutes tendances confondues. Boza bienvenue na sous les baobabs. Voilà, ningana bande konanga lamuka, tongo ya makasi. Ero tongo. Foza la mwasi pende ya makasi pono lamuka. Et là, c'est au lamuka ten. Na batango nenge komi tanto plutôt. Et puis ça va pongi mora ki toko makasi. Mais lamuka parce que nzoto oyo elingaka kola lebele to oya kobebisa ba muscle na yo oya kobebisa makambo ebele lingaka esala mouvement etambola lamuka. Voilà bande konanga ebino moka boyebi nde toyaka analyse ekwei na concernant Bostralino bande ko boyebi Bostralino mobali ya mami na kati ya Paris bazana église na bango kombo nango na yebite. Alors vraiment bande konanga bino mo boyebi ndenge bokota kuna surtout bande kona biso ya Angola bokota kuna ebele bande kona biso précisément bazombo boza kuna tellement ebele. Alors yango boko yoka makambo nini nzambe amemeli bino pona église wana bande ko bozalaka bateti te eloko soki ekwei analyser yango tala bilan na yo banda okota kuna na lelo bana na yo bakomi ndenge nini foyer na yo komi ndenge nini santé na yo ekomi ndenge nini. En tout cas soko sambelaka réellement malgré ta bakangi na maladie bo ekobeta yo te ekozalaka normal. Mais soko moni ke santé za koliama bokeba il y aura beaucoup de morts et ça déjà na beaucoup de morts bakufaka na kati église wana. Mais bolinga koyoka te bafana kwiti boza bienvenu bofinga ngai eza problème moko te bo traiter nga de ndoki bo traiter nga de sorcière. Je suis vraiment, j'accepte et puis voilà toleki. Mais oya bato na nzambe bayebi ke wana azala ya biso, ok? Donc bofinga ndenge bofinga. Menga na ye kaka de to salaka ba analyse. Nazana mama moko boye na sisa ko sola na ete azana Suisse na numéro na EP. Je ne sais pas na ko na ndimité na ko retrouver yango parce que naza pe na ba numéro ba ta Suisse ebele lisolo na biso katanaka aza muzombo abande ko sambela kuna alobi Bostra abande ko bimana ye Bostralino abande ko bimana ye na butu azomona ye akomi na zemi na ye abandi ko bimana mwana na ye. Donc alobaki tas d'histoire alobaki il fallait eleka na chaîne nanga tout sola ki na ye. Mais bino mo boyebi monga na temporisaka na ngai mona lingaka te kokota penza na ba terrain na bango parce que bazali bato ya bonzambe te. Il faut zana bonzambe makasi pona olonga bango. Donc faut makila na yesu neti siko eza coulé na kati nesika oyo oya na gauche oya na droite okota te porte ya accès ezate na minute oyo awa siko kaka bonzambe na bonzambe. Alors bande ko na ngai sans tarder ngai na koloba mingi te mais boyoka eloko nini nzambe alakisi mama Fatou na église oyo etali église ya Bostralino. Bande ko na ngai makambo news ezoleka ya Maria Tumba bomoninga na tchena monoko na nga na kati te mais nazali et mon esprit ezotinda ngai ke nazongela video ya mama Fatou oyo nzambe a révélé qui est sur nani Walesa a révélé qui est sur Walesa
bandeko nanga na kozongela yango nde place na kotia moi commentaire na ngai na makambo etali Maria Tumba bandeko. Et puis nazolebisa bandeko na ngai ya Kasai ngai pe nazalaka na makila na bino 25% eza ebele parce que mon père aza na 50. Voilà, bomeka ko changer. Nga na yebelaki bino boye te. Na ya kokumisa bino na lobi bandeko avana cham audio. Na ya kokumisa bino na bi bandeko na biso baluba babongisa makambo na bango kaka na chiluba balobi lobi et puis bana miso bato balakisa toujours ke baza ini. Mais eloko ni ekomo kokabola bino boye. Papa Sango oza muluba Walesa oza muluba mwana na Maria Tumba aza na ye mwana muke aza na bano bakoli na bango bandima iteke un jour bakokoma bongo akoli na ye na vie ya bulu yeke akoli na ye na impolitesse na ye boko kosuta ye te. Papa Sango yo penza soki makambo wana ya Maria Tumba yo moto kotaki yango Papa Sango il fallait pas makambo eza ebele ya minene ozolekisa yango makambo ya ndeko mosusu wana muluba lisusu o babengaka ye soki Denise soki Chochori soki nani ozolekisa yango Papa Sango ozobetela yango CTT. Mais makambo ya pamba oya mwana oya mukie oyo azoluka vi na ye do yo lingaki siko Maria Tumba ngo bolingi nga na préféré mwana azala impoli ke ake kosala prostitution ou bien kota na kuluna ou bien abala mibali ya bakuluna na kati ya Kongo wana. Parce que mwana impoli wana lokwa ba Maria soki pe otumboli ete aoya pe kofinga finga yo te. Tocha pe makambo nanu na mesa. Mena koya pona kolakisa bino ke ba église ebele eza ba église te. Eza ba ligablo to eboye biango déjà. Eza ba secte boye biango. Eza ba magie. Eza ba biloko oyo ezo honoré nango nzambe te. Parce que ba biloko ebele oya ba Maria Tumba koya kofinga banda tongo tipo kwa. Otali yo lekisi eza na tina kokotisa justice na kati kuna te koya kobebisa bambongo ebele bozo futa na justice bokoyi ko edela ngo bato même na kati ya église na bino sango koyi ko kene même na ndaka babola bakoko baza kuda na banini oke kopesela ngo bambongo soki kofutela ngo mbongo po bakanga Maria kosambwa na ete bato bongo basambwaka te bakanga bato kombie ba youtubers banani tango babimaka mani ketanga bimaka salani asala succès ko sakana te eza nango buzoba makambo bozo sala. Alors to le kan essentiel o ya lelo ezali awa na kati ya Paris bandeko nanga église wana kombo nango na yebite mais soko yoki kanga mutu kombo Bostralino donc Bostra na kati kuna keba na église wana kamata basaka mena yo kamata God na yo kima eza lokola balobi nde balobaka fouiller l'impudicité. Église moko impudique bato baza tout autour na ye baza ko bimana basi e ba audio ebimaki awa ye moko impudique leki na ya loba place ya uta vi na ye na sina betela bino même vi ya mwasi na ye ndenge abimela mwasi wana nga na yebi bato place auta bien babetela nga lisolo na ye na ndenga kotisa mobali na kati ya ndako boyebi yango me bino bobaka nakela nga kaka kosambela te soko koti na kati neti sozo kala danoise oza na kati ya sur le baoba ozali na kati ya sur le baoba o attentivement ozoyoka ngai soki Jésus aya kokuto wapi akokuto tozoyoka sur le baoba siko so bakama mabe eza kuna azwa yo te eloko bino bo ignoraka yango wana peuple na ngai soki ozoyoka mutu même oza na mutu na téléphone bozo solola boza na kome na ko soki bozo solola makambo ya bonzambe nzambe azali soki bozo solola makambo ya bodiabulu mutu aza wana bandeko na nga soki Jésus aye kokuta yo na mutu wana aotala teke osambelaka na boye na moment wana oza wapi. Et puis Satan dans l'église wana azalaka na filet bino bomonde ba pécheur bakangaka bato bambisi na mai ndenge l'église wana ezalaka na ba filet soki kaka mbala moko mukolango filet bwakami kaka ntango kaka Jésus wa Satan osaka bubu amemi bino ake na bino place ya oke na bino. Alors il faut yeba
Tonga na pexi bino ba église te. Faut qu'on ait ba église. Balobi, ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Ba frère, faut pas demeurer ensemble. Mais il faut tala place ni nos okende. Bando konangai. Balobi ba pasteur, bas na Bible ba Bible ko reprocher ba moni le côté. Mais ce qu'on moni pasteur on a bazo reprocher bino mo bomoni l'état kangi écoute dans moyibi. Mais aïe l'église d'abino olia ndima que na sala ki mabe bolimbisanga tala boy à partir ya l'autre gérer mbongo lo aboy kondima na lokuta azar dans autant bona ba bracelet ceux qui ba bracelet ba bengango ceux qui bani bazana ba pesa bango ba punition ya ba 3 ans moi c'est une année bomoni yango mais bonji makate peuple moko teti mais eza ba vie na bino quelques bateaux bandimaka ba ondima mais zaba vie na bino tokoya ko imposer bino na makasi te ngana ika ko sala analyse ozui oboyi voilà koya ko komelanga bêtise te okomelinga bêtise okokutana nango mikolo na méchant okomika eloko moko mabe no bloqué ote mais na ko bambola yo journée na mobimbe ko beba donc na bengi yote oya kokoma parce que bato ebele bakoma ba commentaire bandoki bakoma ba commentaire ebele pona ko distraire peuple de Dieu pona biso ba peuple de Dieu toza bato moko tozanga stabilité faut to senga nzamba pesa biso stabilité bandoki baza stable na musala na bango kindoki batika la kawana na kindoki na bango ba change akate mais biso ba chrétien na ba chrétien toza na to manque de stabilité lelo awa lobi oyoki awa lelo pasteur oyo lobi pasteur oyo mais ozando kité oza ya nzambe mais to senga nzambe apesa biso stabilité soko kutai na musali malamu pasteur ya bien ozala wana ocha makolo na wana esala kitoko makasi alors bande konanga boyoka o ezando to nanga te mais ezali ya mama la biso mama Fatou bolanda ye na bokebi nyonso na tikeli bino boyoka ye e osala kitoko makasi voilà tuchaboye voilà shalom boye bien déjà boye kombo na Yesu voilà ce que mon moninga liboso na bino biso pe to pesi o nzambe aibi na kopesa o ezali message on nzamba pesi peuple de Dieu ezapona église ya pasteur Charles Bame au kati na France le bien-aimé na permission na ngati kasi na permission ya le Dieu créateur de toutes choses mokeli na likolo pe na se Jésus-Christ de Nazareth mais bien-aimé yende mutu atindinga pona peuple na ye bana na ye o bazana kati na église ya pasteur Charles Bameko avant de passer aux amis ko bondele pa na nzambe ezalanga te koloba kasi molimo na nzambe nde eloba na kati nanga mon Dieu mon roi Jésus napesi yo merci napamboli po tozali nzambe yawe nga nde nani po topona ngotaliso ezali makambo okolo nanga yawe osepeli kotaliso ezali makambo oyo nga na makasi na nga na kokoka kolibero ezali bana na yo te yawe soki olobi liloba moko na makambo otalisi soki otelemi ose manifeste bana na yo bakobima na kati na etongama na nzambe mimonisa kaka ndenge otalisi yawe se manifeste éclato ezali gloire na yo libero ezali peuple na yo nzambe na nguyanga na tosine tinda na yo koya kopasa ezali message kolo leka liboso nga nazonga nsima yo nde mobateli na nga protéger foyer na nga protéger baboni nyonso contre baflèche oyo monguna koluka kolancer retour à l'expéditeur ezongela ye moko yawe naza na makasi ya kobunda na bato avodu te kasi lokola yo tindinga nga na obéir netinda na yo yawe telemisa armée na yo mpona kobundela ngai netinda oyo yebi na kotinda ngai telemiso ezali mapinga na yo mpona koprotege ngai yawe leka liboso olo ndenge oliberaki bana Israel na kati na Égypte yawe libero ezali peuple na yo na kati na église ya pasteur Charles Bameko baoya yo yawe baza kuna na kati baoya yo Père éternel baza kuna na kati yawe bana na yo baza kuna na kati libere bango l'esprit de vérité libère Père zinga ngai
Oh non, ces alliés à mensonge et contre c'est que Saint-Esprit de Dieu soit contrôle accord à mes Very, very. Amen. Amen. Tozu mukanda nzambe na kobima pona bata français isa Exode. Exode chapitre 3 verset 14. Bible ezolo banabiso nzambe alobaki na Moïse. Ngai nazali oyo akosala. Tala makambo oyo okoloba na bana Israël. Bana na nzambe nyonso baza na kati na église ya pasteur Charles Bameko. Nzambe azali oyo akosala. Nazali atindi ngai epa na bino. Bana nzambe nyonso baza na kati na église ya pasteur Charles Bameko. Mutu atindi nga na kopase bino message o pe kobimisa bino na kati na église wana kombo na ezali je suis. Je suis na permission na ngate na makasi na ngate kasi na makasi ya le Dieu créateur. Oya kila likolo na se kombo na ezali je suis. Kombo na ezali nazali yendo atindinga. Je suis. Bobi na kati na église ya pasteur Charles Bameko. Mais bien aimé na kati na vision na zomona Moulimo na nzambe meminga na kati na église ya pasteur Charles Bameko. Quand na komi na église, nazoka kaka makelele na kati mais na komi na porte baboyinga na kota. Et bato o baboyaki nga na kota me bien aimé, nanu na mona bikela mabongo te. Bazalaki mwindu mais bien aimé ba démon. Nde mutu bazo circuler o ezali église wana. Ba telemi di bande babina nga yo kokota te. Nga na yesi bango pona ninga na kota te po ezi église. Mutu aye kosambela me boboyi ya kota pona ni boboyi nga na kota babi te yo kokota te yo ye kosambela te yo ye kotala makambo ezoleka mais bien aimé babande koloba na nga bongo na porte enga mbala moko na yesi bango nga lobi mutu atindi ngawa ezali nzambe na bomoi na ye na permission na nga te mais na ye na permission ya nzambe ye moko akoyeba ndenge nini na kokotisa mais bien aimé ndenge tobande kosolola mbala moko na se retrouver bu na komi na kati. Tango na koti na kati na moni bana na nzambe bazalaki ebele me bien aimé na kati na vision peuple de Dieu na moni bana na nzambe bana mibali bana basi tala ebele na kati église à pasteur Bostra mais bien aimé bavani lokola ba esclave. Wow. Peuple de Dieu ezalaki église bavani lokola ba esclave. Nyonso bazoloba bango bazondima kaka mais bien aimé na kati na vision na balusaki misu kotala na kati na salle mobimba et na coin ya basale bato oyo batelemaki ezalaki bato moko ya mwindu balata bilamba mwindu bango nyonso bazalaki mwindu moko atelemi na coin oyo 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 bazalaki neti 4 et bazingi 4 coin nyonso ya salle wana mais bien aimé na kati na vision nazobanga lobi mais pour nini bato oyo batelemi baza pe ba ange te oyo baza banani mais bien aimé na kati na vision mbala moko molimo na nzambe bandi koloba na nga baza bato ya vaudou bango batelemi wana mpona kobloke esprit ya bana na nga ndenge ozomona bana na nga bandeko babolingo esprit ya vaudou eutaka wapi na Benin ye aza wapi aza na bana baza wapi na Benin bana baza na Togo bana banayeba misu baza kuna uta kuna asimbama kuna leki na ye propre aya koloba yango yaya soki na boyi te tobotami na bafamille bamusu mpe tokobota bamama tata moko bambe baza bandoki baza bajalouse baza bato mabe mais leki na ye propre ayaki koloba biloko wana mpe soki botali famille na ye na lemba pona nini bavandaka na souffrance pona nini lipasa na ye atekaka mapa na niveau ya bango baza na bamillion bandeko bambongo mosusu bato balingaka bato balingaka koedi yango bafamille na bango te mais bazosala nini bazomonisa bino pasi bino bato bolandaka ye na oyo bokendeke te bolandaka na nzela ya meti yanga nde nayebisi bino ti na espèce bino explication wana nzambe aza bien na bike soki ozotala sous le baoba et que Jésus aye akokuta wapi na moment wana akokuta wana sous le baoba
alors soki misala mabe ezalaka kuna okokende lola te. Heureusement awa nzambe nde siège na ye ezalaka na chaîne na ngai. Ah bandeko na nga, live together toujours original yaya kobukana te. Soko ozoluka mobali ozali na 51 ans totiaka 53 ans tobakisa mwa moke. À partir ya 53 ans kita na se totiaka ata 55 ans kita na se ovandi na France. Bandeko na nga onaza na mobali ya 59 ans, très beau garçon, bien battu. Cette fois-ci, en tout cas, benga mamala danoise na 0044 74 38 03 16 23. Benganga ndeko mobali avandi na Espagne. Asalaka navette Espagne France. Na musala na ye etindaka ye na Espagne na France. Alors maman, ceux qui osent na Espagne pe pourquoi pas, osent na Belgique, osent na France, surtout mingi bato France. Pourquoi? Parce qu'avant d'aka mingi na France. Musala na ezaka encore vanda 6 mois na France, après à zongi Espagne 1 mois, à zongi sous na France. Donc yaya benganga na lombango ozwa na yo mobali wana akozala yo. Oyo na peselaki publicité ya 51 ans na kati ya Londres. Zamba zwa lokumu. Lelo nasi to conclure eloko babengi eloko malamu. Awa Nzambe to continuer yaya. To continuer. Voilà. Bo continuer, bo silikater, bo continuer. Bo na esprit na bango eza bloqué. Ba bloqué bango esprit. Yango zo mona moye ba la gauche ezaki. Mais bien aimé, ba bandai kota la ta gauche te, droite te, direction na bango bandai kota la kaka Charles Bameko. Nyonso azolo ba bango ba ondima kaka. Oui, mutu na bango ezali karabu. Na kati na vision me bien aimé, mitu ya ba na Nzambe na kati na église ezali karabu. Nyonso Charles azolo ba bazoni. Nyonso ya azolo bazodima. Mbala moko nga na beleli. Poza na kati église te. Ezali temple ya vaudou. Eza église te. Me bien aimé na bandi ko bele na bongo na kati. Temple ya vaudou. Ndenge na bandi ko bele la. Quelque batu conscience emekaki kozonga bango, mais ba agent ba telemaki 4 wana na ba coin bazolo ba lobi bolanda ete azokosa bino akoti awa ndenge nini, mais bino na kati na biso bazolo ba akoti awa ndenge nini, bazolo ba bibo ko libérer te bozolo kakuna na kati bazolo ba ke bazokosa bino wana ndeka wana ndego Australino alobaka bazokosa bino wana sazwi kaka kuku dendo mobimbale azocheka mutu bokingo bazokosa bino yaya bakosa bino te boloba no vérité, mais vérité yango yaya yo moko pe sambela Nzamba kolakisa yo avant bima kuna pe sambela Nzamba kolakisa yo sala na bilan ya vina yo bando kota kuna omona médiocrité balobaka, pauvreté, maladie, division na kati ya famille na yo. Mama moko kutu mwana na mwasi aboya ye bino mo bolanda ki yango mama mukolo bonga bokoli bana na ye lelo komi na ba 7 ans ki ngandi tanki avanda na bana na ye ba église wana ezo séparé ba ndoki soko monika place à séparation mutu pasteur ne soit séparé ka batu même ayebi soki ndeko noza ndoki akoconseiller yo ke priez pour na ye belela makila na Yesu, mais soka lobika sépare-toi de mutu wana yebaka esprit séparation ezaka ya Nzambe te. Tozo continuer bandeko nanga tozo leka. Allez. Peuple de Dieu, mais bien mais la carte na biso nazo banga boko libérer bana na Nzambe. Bon libérer bana na Nzambe. Mais bien mais ndenge na bandaki koloba maman na moni kake e uti kolo e beti na kati l'église et na moni ba monsi beti na kati l'église na moni bato bazo wele la porte pona kokima bato mususu bazo kweya bato mususu bazo kofa et na monaki
somo na kati na vision nga na bimi na porte ya nsima mpona ke kotala nake mpe kotala na baluka kuna na nsima namoni bato mosusu kokima tema bande kokima bilamba ezolongwa bango na nzoto bazokima bamoko bakobima ezalaki vision mais bien aimé ntango nalamuki nabondele pa na nzambe na prie pa na nzambe makambo talisinga bana no bakobima bino ndenge nini po tenga moko na miso nga namoni eza temple mais bien aimé Bible ezoloba na biso makambo bazotalisa biso na molili ntango moyi ekoya esengeli tomata likolo ya ndako tobelela ngo na mongongo makasi. Peuple de Dieu nabondeli mpa na nzambe nzambe ayebisinga makambo natalisi yo nzambe alobi surtout soka alobi na yo na voix audible mata likolo ya ndako ganga bino kama bozaka soki omoni vision mutu benga ye te nzambe alobi bongo te oya kobenga mutu afingi yo non oya kobebisa journée to kobanda oganga ka na réseaux sociaux oyo bakolinga boyoka te boyoki te oyo bokolinga boyoka boyoki eza na Matthieu je crois 10 bakote moko boye na mona verset wana oyo ya lobi wana mpo na nga nakanga baverset te nga na mokangi baverset te mpo na koya koloba na bino baverset boluka ngo bino moko bomona tokende tobanda okende na suka nde eza makambo na kosala na kati ya eglise ya Bostra eza eglise te Bostra aza serviteur na nga te kasi azali serviteur ya temple ya Vodou oyo na kosala kuna na kotombola oyo ezali epe na nga kolibere oyo ezali bana na nga kende koyebisa bango ke moto atindi yo ezali je suis alibere oyo ezali bana na nga loba na Charles Bameko alibere oyo ezali bana na nga baza na kati bana na nga bazala libere po akangi bana na nga na puissance ya monde ya Vodou oyo nayebi na kotalisa yo eza bongo kende koyebisa ye alibere oyo ezali bana na nga mais bien aimé peuple de Dieu ainsi dit l'Éternel des armées nzambe alobi bobima na kati na église ya pasteur Charles Bameko eza église te boza na kati ya temple ya Vodou boza envoûté mes bien-aimés et na 4 coins ya église na bino bayeba na kote na bino ezali ba ange ya Vodou o bayeba na kobloke ezali esprit na bino eza direction kaka pa Bostra bokoyoka makambo nyonso o Bostra banda koloba na bino bokoyoka makambo nyonso o Bostra banda koloba bino parce que boza travailler na bato bakotaka ba direct na ye mais bien aimé boza travailler ainsi dit l'Éternel na bato nyonso bakotaka ba direct ya pasteur Charles Bameko mais bien aimé boza travailler eza bino te nzamba lobi na yebisa bino bobima avant mopanga na ye telema na kati l'église ya Charles Bameko avant mopanga na ye telema nzamba tindi na ye koyebisa bino bobima mais bien aimé nzamba sala eloko moko te sans que avertir na basali na ye mais bien aimé nzamba ye kopesa message epa na nga nayebisa bino bobima na kati ya église ya pasteur Charles Bameko eza église te mais boza na kati ya temple ya Vodou et bato oyo bazosurveille bino mais bien aimé soki nzambe afungoli miso na bino ya molimo botala bato wana bokokota na kati na église wana te boyeba te na 4 coins ya église na bino eza na bato oyo batelema bazosurveille bino na kati po ete bobima te bango nde moto bazobloke ezali esprit na bino soki osokoti kuna na kati yo kokoka suki obima te koniati makolo na wana kati na église wana nyonso bakoloba na yo yo kobanda kaka kotosa ezala balobi na okabwana na mama na yo okotosa ezala balobi na okabwana na bana na yo okotosa mais bien aimé ezali yo te mais eza esprit mobimba nde eza na 4 coins église na bino ezobloke ezali makanisi na bino mais na nguya na ngai te na nguya ya bonzambe nde na ye koyebisa bino bobima soki bobimi te epe na nzambe kotelema ekobeta kobanda na Charles Bameko ekokita ntina bino bamorsi bite kozala na église na bino ainsi dit l'Éternel des armées na telemi lokola mosali na nzambe na makambo nzambe ayebi na kotalisa e na ye kopase message epe na nzambe ezoya na kati na église ya pasteur Charles Bameko ekobanda na Charles Bameko e ekokita na se soki bobimi na kati na église te boyoki mongongo na nzambe te e nzambe akofrape bino ainsi dit l'Éternel des armées tika ete nzambe akokisa oyo ezali mokano na ye nzambe aleka liboso na message oyo
abimisa oyo ezali bana na ye baza na kati po ete baza na surpris te na epe oyo ekoya na kombo na Yesu Masiya nde nalobi amen. Que Dieu vous bénisse. Bandeko nazoya tokomi ya suka mission Zambalo la mona bino apanga bino bonne journée. J'espère que vous comprendre hein? Bino moko nzamba zoko tsakulu na kati église bambe ba morsi bite ozakuna mopanga oya yebisaka bino wana bokata bato o bino bokata ba famille na bino nzamba zwi yango déjà botoli bino na maboka zo ko kata bino kuna oya zana mato ya koyoka ayoki oya zana makasi ya kopakata akimi oya zana pe na makasi te tikala na église yo moko koyeba makamnene eoyela yo etali biso te biso toye kaka topanzi sango e abupia nga pete muna vision mutamoni vision donc kofinga kutu nga te komeka kutu te ok parce que nga na moni vision te mais nga na yebi ke pasteur wana na yebisa bino balebele aza ya nzambe te komona ye ka boy muyibi komona ye lokuta komona ye cher na ye muto amata te komona ye boy na boy komona zobimisa bana nyonso oyo abimisa ba pasteur bandumba na bandumba donc parce que sokoza na misala mabe obanda kopesa bato surtout esprit ya impudicité parce que nzambe vraiment a télémela kongo makasi yango bongo na bato ebele bapesa rango bato yo so ba donc ba pasteur oyo abimisaka bazana ba bimaka kana ba fille wana kati ya ba église bande ko eza passe mwana musubo mona ndenga témoigner azalaki wana azangaki mukanda bapesi ye mwasi ya mama mobimba bande ko ezalaka te mutabotine nanu te etika oyeno na live together boy naki opeso mwasi ya mama mobimba te biso totala ba âge ozo mobali ya niveau na yo mwasi ya niveau na oboyoka mobali ya 59 ans boyoki nga place na yebisi na oluka ba mama 60 ans parce que tu étais 65 na kitisi yango kutu ti ba 53 ans ba 52 ans ba 55 ans total soko batela nzoto mais so tiki nzoto non nde wana mobulo papa biso aza élégant. Voilà, bande konanga bobenga mama la danoise. OK, bonne journée, bokima. Bino boyoka te poani, bokima bande konanga. Fuyé. On les églises te même aux Olandango nanzela ya live oni ozana kati kuna. Parce que ton esprit est lié là-bas. Parce que Jésus dans Makoya, ce n'est pas le corps physique, c'est l'esprit. Yangonde okena lola. Alors attention. Soyi nzambaye alongolio esprit, alongolio âme, corps et kofi. Et talibino. Bazoya koloba na bino makamba solo. Bonji mate. Bo finga de biso bandoki. Nga ko finga ndoki na nzemi na ngai. Donc oya ko finga noki ko manote la danoise ndoki. Po na nzimi yango. Mais sukona bonzambe. Bonganga na nzambe, bonganga na nzambe, bonganga na nzambe, bonganga na nzambe, botika la malamu, ekokia msala, bye.